Bon, papa chéri aza d'abord venu à biso, on a un concert ya opération na télé te pour ayebi trop. Ndengo utro ba mosanto azate. Acte za consommé. Maintenant okendo condamné mingi nde petite sœur na biso mwana nsuka, il fallait pas ya na makambo na média pour iza makambo ya foyer, bana mwana kati. Ya lingaki azwa justice ye moko. Petit na nga 2 minutes Igor na kogogola yo so to kutani mais vina wa chilo na se bato bazolinga ba profiter au petit na asala ki bo azongisa ki boye ya yanda e bageloko asala na leki donc pire petit a indusa président Mimi béton donc petit na biso petit a sentir donc azato zana ye fallait que mema ona famille na ye ke okuta na famille ya papa chéri soki azalaki na temps okuta na été bazwa solution mangama mwana olingo linga te soki ye bazaki ko boya aya ko kota azwa solution balinga ba bingana ba para na été quand même pour makambo batu bakoya ba lobby lelo après lobby siko tango yozo ko agresser to lingo bebisa moral la papa mwana après lobby siko boule nezani dans la famille to d'abord ba congolais surtout ni biso to ba artiste faut to lobby la bango to sa publicité na bango to yebisa bato bazala wana ba laver ba kendo yoka ba bonne musique na ndenga propre bato apoto bazanga ki musique wana mwa tamulai lokole ye bakinde ku savura na ndenga propre mais pe créer ba désordre na ba palette po bango ba kizaka biso ndule soke zongi ki muyibi ezongi na poto ba mama ba komi ko boma mabala na ba papa ba komi ko tika sous l'arte ba soigner ngo siko papa zo mama bokende makamoko to solo ngo ba mère balinko nyonga biso bana punition musu ba osala biso te likamuke kaka bokonganda likamuke kaka konganda abenge mbila après bozwa nini wa sala fo habitude boyeko yekola na mikolo etali bino te biloka bata mindele bo copier. On a du gaz et du pétrole. Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. La peur d'échouer compromet les chances de réussite. Je suis très heureux encore une fois de ce nouveau numéro, de vous retrouver, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, et la confiance que vous témoignez vis-à-vis de votre chaîne Congo Révolution News avec Michel Combé, Aigle Royal, encadré des sorciers, et derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation, mais c'est l'ingénieur Marno Tunga. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'avancement de cette émission. Moi je suis très heureux encore une fois de savoir que vous ne cessez, n'est-ce pas, de nous faire parvenir vos remarques, vos suggestions, ainsi que vos soutiens par rapport au numéro qui est affiché, et ça nous fait énormément de bien. Moi je suis très heureux dans ce nouveau numéro de recevoir un artiste. En tout cas, quand je dis artiste, c'est-à-dire un artiste avec un grand A, avec lui nous allons aborder pas mal de sujets parce que les gens ont la langue, la poche, la bangote, à innover, mon âme dans un apport, il n'y a pas un apport, mais dans un monde, il y a art dramatique, film et théâtre congolais. Moi, je suis très heureux de les recevoir parce qu'à Oti Musika, à se déplacer très rapidement parce que ça vraiment une activité ébélée ils ont programmé par rapport à cet artiste là mais les lois ça lui sont honneur et puis na bino au bota de partout par rapport à respect à ça bino en demi invitation. Moi je suis très heureux de recevoir celui qu'on appelle José de Londres Sida ya Bilamba tukutane so lelo Nzamba pese souffle de vie à pesi makasi toujours bien habillé comme d'habitude. D'abord comment te portes-tu et puis sois le bienvenu dans cette émission. Merci bien, Jomatop. Il vous a parlé, il y a autant qu'à la plaisir les a partagé. Nous avons plateau, on a ébiqué le cas très bien. On a parlé, puis on a décidé quoi. On a un message, on a rata depuis quoi. London City,
On a dit que nous n'avons pas ça, montre la dit phénomène est sobe zagalo. Ah, Koutakite. Le roi du rire. Attends, ko buka Amiens, ko buka Amiens. La liste pour qui activité zongi. Attends, ko buka Amiens. Juste après phénomène sobe ko buka Amiens. Mokope, il y a une génération Oyo, Balanda de Kolonabino, je cite bien son nom, Hans Lozolo, Fantomas. Azo buka bongo salo babengi théâtre du gymnase Maribel. Le 13 juillet 2024. Oh, déjà, les billets, ça déjà en vente, les autres qui ne peuvent bien. En tout cas, tout le monde, tous à la wana, ko sekande yango ezo ya kozongisa bato ba jeune quoi. Ba problème l'équipe biso ebele na ba poto oyo. Soki ko sekeza te, bato bazo nous avant, ba problème ezo ya ba cardiaque ezo ya ba AVC. Alors ba ya ebele ko soutenir ya bango frère ba mesana ba ozala décider en le Zolo. Sans oublier ba invité bazali. Abosani vient a été le roi des rires, phénomène. Au banati lelo soki ba moni vraiment sentir que va se retrouver sans oublier ngai mo na kozala wana pona ndenga indusa poto sur la masola compter à zéro ba musicien ba lingba mangana na ba mona keno ba ngonde danser ba comprendre que non ba noko bazali ou ba kotaka de gauche à droite ba to ba la na conflit na bangoti donc to kozala wana Anse Luzolo a invité bango tout le monde ba misi ba ozangate ba comédien to ba Jani ser na biso love kilao oya belela ka vie gao sila avec aussi les sabato poto zo comprendre to kozala wana na ba nanu nzao a quitté peut-être depuis 1900 bakota zalaga aye uniquement pour un spectacle zo comprendre nanu nzao blague te mona moi si mo bo so kaza pembe na bino bo sentir que non niekese voilà le français mi a témoin direct de Canada tous en abango. Et les Français mis à 001. Ça l'atterrissage français, ça dépend bien. Il y a une image. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'avancement également de cette émission. La Bino Bota, la Bisso, partenaire privilégié de cette émission, Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. On a Bisso à vie, Jimmy Chimanga, Andy Iris, la bière expérimentée, et puis Tom Smatopé, 0032. Yo, ben nous on a banane. On est là tout ça mise en bouche. Ben ouais, on a Gérard Basilois, Yves Pambani, Villain Pambani, Clément Kadogo. CMK. Donc de tous les jours, de tous les temps, HBM na musika Elena Manzila, entouré na Yemongo papa ya bana na ya tika bisote. Arosala na biso pembeni to bengisi Jean-Claude de Mabanzo Mbongo contre Mbongo, il a dit, il a fait. Donc mutu wana soko benge na 6h1, 6h2, au sentir penage non, c'est que japonais. Bino Terry Toulouse les Bandanzela. Ozo carte moi un peu. Jean-Claude de Mabanzo, Mbongo contre Mbongo, il a dit, il a fait. Mikolo tuna susi bazo tonga yazo latsanini Mbongo na yako tonga banda kuteka ko kaba talibino te botika ya kaba. Merci beaucoup Sidonie et puis beau-frère national, beauté image. Ouais. Yaza deux faces, beau-frère, petit frère. Ok. Beau-frère, petit frère, on a profité peu na kolote na pe sa petite sœur propre Rita Kimanga ba condoléances, pas auto perdre papa na bango. To kozala ona na ba mère na biso ba chouchou na Luingi. Ba mama chouchou na Luingi ya ko uta pe na 20. Aoyati ba côté na lisa beauté image. Beauté image ba ba yoki la ke moi trop soko yoki na komo ko mone lokwa mbinga, lokwa botango eza en place ero kuta na nebo a décevoir ba tout trop. Refrain, monsieur le noir, mais je te salue de là où tu nous suis, mon jeune frère. Mais Sidonie, on a plaisir, il y a au mono lelo, mais ça fait un bon moment au lit-moi, monde médiatique. Et ça, stratégique, tous les ans, on a raison, mon sauce. Te biso solo la pembe to banga ga elo te so ke logo za atolobi a ezala ki stratégie te nini te ba réalité po to na ba vie privée kanga ki biso to tika ki temps en temps mais to lobi ke no pe to kola la ndengona te to pesa mokili raison faut to telema ba ser na biso ba love ba gangela nga tout le temps mais nini yango yo linga to zanga yo to nini oh mais boni boy ko buja ka pete na bibo za calme précété na lipasa na super ndenga na za lipasa ya kuntankite ya za lipasa ya super to sala pe force pour li kukumesi la depia ya to ibakate li kukumango sala nini ilata inzuto mobimba super vraiment na ede kwa zuma suki turo je crois que ba ulugela ta makala to ba cré ba laisser ici là donc voilà possible aye pour temps koki
Voilà, en tout cas, il y a une stratégie. Il y a une stratégie, mais ça là, il a peu plaisir parce que le temps qu'on a réfléchi comment est-ce que pour atteindre Sidonie, Sida et Bila. Bon, comprendre Sidonie, c'est-à-dire Zara, Moutoumoko. Ça là, il a plaisir, Moutoumoko. En tout cas, si il y a beaucoup de temps à Sidonie, il faut un peu monayer. L'artiste Papi Kader Keita. Ouais, orphelin Papi Kader. Il y a donc petit Indousa, petit Makambu, Bazala, trop na Mélanie. Mélanie Swamba, les lois bien laissé sur ces moules. Tolia Tobima, les souté, Toya, Kato Baxata, moins 1 kilo, Mélanie Swamba, donc qui te voit. Et nous maintenir style, il y a des. Biso, tu as un accord avec docteur Lines. Biso, tu signes un contrat. Tu kepena, Michael Avandi, la dit Soba Vanding en Avandi, tu sais table, tu as mutu na groupe, na so ya mnene, tu l'ongolé na groupe. Zela. Papi Kader. Au moins, pour Papi Kader. D'ailleurs, Papi Kader, on a un double bossard chancel Mbemba. Axe central polyvalent. Merci beaucoup pour l'honneur que tu fais à la nation. Le contrat, et so bien habité so bien boandeni. Na yo, na yamba kizagalo a. Ata to ki ne boye. Il faut y avoir na place mobo oyo et comme ça na suka. Ah ouais. Vous signez contrat na Michael. Mutaya munene te. Te mutaya te. Michael alingawa ya mwa gaer sentiment na baksande bumai. To yebi saka onini yo tetit mon biso to tikala ka botilelo. Ouais. José de Londres. José de Londres mais résident en Suisse. Ouais. Au respecter prophétie te. Te wana ma manzambe l'homme propose Dieu dispose. Ya on monito zo ba décision te sans to tuna nzambe. Comprendre nga na yena masolo na bino indusa fuza la ndengo wana. Menzoka ndamba atala biso osekami oyo sina bongisele place côté on ya d'autres kende côté kende batala yote ba vina nga gaben tokodi basala ba makita ba jana nga ba vina nga Jean-Marie Moulele na kata ba London basala makita na zala ba côté na misimba te po yaki na volonté nzambe te regretta ngote hein te lo on regrette nga regretta rien et lo on a regretta na vie so na koisi mbongo ouais. So aussi budget. So na kwesi ka la po ya ngone mte ko ba solution ba faire. O tu etikali na regretter po ani. Les lots il y a monde nabino il y a art dramatique, cinéma congolais. Selon José pour mon amour tapé ça définir ça selon Yebilo le roi na yambio Sida Bilamba, on a peut réfléchir par rapport na yo. Besoin a combien de générations dans le monde du théâtre congolais et puis aux 50e génération. Tout totali génération Maboke, génération Salongo, génération Minzoto, génération nouvelle, to vandi wana biso to wana génération nouvelle. Minzoto donc Minzoto yango ekangika na ba nouvelle. Ba vient biso ya nouvelle ba utaka na Minzoto. Ba uti na Minzoto après kolongo na ba Minzoto ba créer nouvelle. Donc Chic Choc na nouvelle les famille moko. Donc biso toza bano to yeko bimana après Minzoto po ba papa na biso ba bimana Minzoto. Donc Maboke, Salongo. Oui. 4 donc toi 4e génération biso. 4e génération apport na bino en fait yo et puis bino parce que ils ont représenté cette génération na bino. Apport génération na bino zani par rapport ya o salama qui auparavant ils allaient rater. Na comprendre bien. Apport ya génération na bino. Chaque génération ya na longo na ngwa sika. So au tali na nes na kota nule so au tali ba papa na biso ba wendo bazaka ba griot ba papa Grand Calais a moderniser musique na comprendre dans sens wana na ba génération na so oto eko bakisa na ndenga commentaire pona mbagi zagalo na ndenga commentaire te toza de oto eko bakisa makambo ezala raté et puis nzambe ndemta moni na ba génération tout bayaka na ba de makambo mona mai na ngala die so bayaki na comédie en chantant ezala te depuis to eba mamona epte so na kosi ngasi kuna ina makamwa ndule na kata comédie lila si forme na ina kinoiserie ezala te avant ba faire na biso na ebité so na lobby fo batu ba cha commentaire avant biso to ya comédie en chantant ezala te ba vient na biso minzoto balai ko sala opérette mais ezala ki comédie en chantant te la trio da sofa wana ezalaki na ndenge ya ba osala opérette na ndule na ba comédie musicale et suki ona mais mwana maya eko bongo lango asangisi ba vie wana tout ndenge basalela makamba bimisi ye
sentir que nous nzembo mo ezalaki ba transformer on a ba makamba kolia sali ba to plaisir à côté si ba sachet na nzoto ce qu'on ngana heli ba ndule na comédie ndule na théâtre to na wenge o biso wenge mte kolisi biso ayo Victoria Victoria ba vient na biso kasi ba vient na biso bon wenge pesa image de Victoria ya Victoria to bango baza troisième génération ba Victoria wenge quatrième génération moni biso pe quatrième génération donc wenge bango ba ke kota ndule biso to na kota comédie donc bato to yoko panza nzela po bato ba bima côté mo kalezaki soko mona comédien moko ya propre ya lilasi ya baboy fa uta mikili to musicien mais to longoli qui voit qu'on a bato ba yoki sonité ba ye yo baki na okaki komona que José de Londres mutabeta c'était na mai ka boali pour bato baleka po ba comédien bazo c'était obeta ki po banani baleka ba o tu ba ye lelo moni ba ngoma pa kola ba poudre ba yoka sonité kale alaki po aya na télévision ata la théâtre donc mon makamo ya bato bazanga tina ko ya wana te banzele ba hollandais te comprends tant ba yego mona la die sobe sachet na nzoto na télévision so kutani na nzela sentir cara vrai pala kitoko beauté no kwa kanga ba cheveux forme o comprendre te ce que o yeto li passe ne ba kosi biso to yi so ko moni sida bilele yo mo hutu donki na ebite sans commentaire na ebite na nunza uso na ofente ya lo ba ne trutalia agambe. Oh. Zo comprendre donc bato malunga ba yena ba faire ngo ba noko pe ba laver mai ba che ba body na bango ya propre ba che ba fashion ba kotisi ba blouson GKI bravo na ba biso donde toza ngana mona mai fo ba betela biso maboko na ba palenga na esobe bo betela biso maboko ba betela biso maboko po to sala makambo ezalati faut beta pena pona na obligé bango fo ba beta pour grâce à ba biso nzele fungoma to beta nzete na mai na nenga kolote makambo fungoma donc pepele bena amoni petit na kabuya weba ke nonga pera leki ya fiston kapata la sozo ki zo ba transport na super le manga pera leki ne voilà et la vie bi bana lemba tout salam on ba otaba elila kuna mon frère papi mbokolo mobimba on wana ba otaba elila wana on a London City côté wana mais London City na moni acte mo salamaki ero komi personnellement moi ça m'a touché salinga double sentiment salinga et sengona mawa et tout année c'est parce que na senti que reconnaissance de sali salinga mawa parce que il fallait muto bongo continuer bozala po amona ne bino bikela mona bozo pesa makambo wana ok ko déposer gerbe de fleurs place bakunda grand yaya bien abiso mangwaou d'abord symboliquement il l'exani pour na yo bon elingi ko laksaki grâce à Viona ndi mukile ebaki biso grâce à Viona fungola biso motema po to sala o to zalelo tango azala atango bakundaki izaki na phénomène de la covid tozwa ki tante ya kosangana biso babana ne oya toza oya zaki koloba ke to ba petine ya zakotela motema to ya kotala place bakundaki na ba réalité makambo moment izaki na ba moment moko difficile izaki oswa biso tozaki kolela ye ti lelo pe bana mai msusu bazo continuer kolela ba ozo nanu ba o bana kina ba o baza ba de gauche à droite nanu bazo occasion ya kosala ngote zaka atekelo kwanga na sala onde na danser to na mer ko likabana na eto les gestes kaka mutu na mutu azana ba oya zo kanisa ko sala ya bien aza père na biso ya za père spirituel na boulot na biso oyo to na lara opesa eti moi frère on a to somba ya on sobi 50 € pour que nous tika on écouter biso rien par rapport à oya pesa biso donc yango monaki avant na yanga na bikeno na zupe ba temps belé na zala te place ba kundi père avant na banda ba faire faut que nous retirer lupemba pa père aloba po via tel misabiso na victoire makamangwe coïncida kaka ngana mwana mai na ngaladi abi petit bino ba sisikintia bino ndebo tambusa ba faire na ngana kozala te sisikintia lexini il ne fallait pas la expliquer nazo biso makambo eza trop sérieux et puis trop profond sisikintia na victoire na sima ya amupanzi ya station asima ngana mwana mai na maboko aloba donc c'est que bino kodia donc toko lo bandengo wana po yango pe to sala fierté na ba masa baze belé mais balemba
comprends. Donc aza vie na biso tulingaki tozongisa la sincère toyebise ke no tolingaki ye ya solo na remercier mère na biso Bibi Makengo oyo azalaki na biso mama oyo tokuta ye na ye ere tobandi mosala alakisaki biso mama tonieba mama mosusu te napesi mpe mbote na mama oyo akufaki na maboko na ye malgré nazwaki occasion te mpo bayebisaki nga koma déjà occupé nakodérange te mpo pesa moambri et puis na remercier petit frère na ye propre Ramazani oyo accompagnaki biso na bamasa tu Kanto Kader Amisi soki bomonaki présence aladi esobe te mpo alaki empêché falaki tozala na ye alaki invité na Belgique va asalaki mpena bambango wakati kutu baprogramme mpo aya metan alaki mobulu mbula mpe ezala kobeta nde monaki absence na ye en tout cas tolaki na bavita kaluji bawili manzila bapetite sere na biso nanu diamant noir merci na yo mpo lobi tokabwa na ye ti ba 4 heures du matin ase sacrifier kotya motuka na anje mpo na biso na ndeko na ye Chantal Matomina vraiment nazangi eloko akoloba na se ya mbula bandeko badeplaçaki petit nanga fiston tremblement vraiment na bino de cœur bato tu bazalaki na bakombo eleki ebele moya koloba ya te pi nakobosana te Galaxy Mambo après wana atiaka ayambaki biso na restaurant na ye toliaki poisson eleki na mbinga dame bataba supu bato akwiti bayokaka gu otaba supu wana na ye biso somo na lili donc Tabaskia soupape na biso wana bina soupe à love deux fois te et puis na profiter na pesa sere na biso meta pinga tozalaki na ye wana todamsone ayambaki vie na ye na ndenge ya propre puis na pesa ba grand salunta na sere na biso Léa Ndaya pas amikile ouais taza ba koto mazozonga déjà le 28 ans dans 2 jours love azoluka pesa ya tamo ba muscarpe mais na ebite so ba kutana ndeni ayokaka message ata bato batikala kozwango après Diesel pas ça routine n'était pas Diesel. Diesel à London. Pire mutu ya idéologie mona mai ya ba artiste Diesel na kati ya Château Rouge na tengami moi demi. En tout cas Diesel mutu na biso ko kenotika 1 kg 2 kg ofele. Asutenaka biso bena Diesel météo mona na te. Et si ma vie nga atila bondo tokoyama na koleka. Voilà. Merci beaucoup London City. Car dans le même chapitre wana zapena mutu mo oyo a inspiré peyo. Aux esprits wana ndule oyo na ona art dramatique 10 ans na yekokaki awa na monaki ba cérémonie na kin mais vraiment na monaki on dirait là un peu timide mais na monaki oboyeki na absence na ata symboliquement ata mon vidéo ata mon nini par rapport ya Eva là na monaki osalaki yango te na salaki yango te na laki na bulango bula laki na falaki to kende ko sala masolo na ninga kin mais yemaka lo ba la lutte continue idée la lutte continue to za wana to développer to sala ngwata na bande mususu soto lela ka vie wana pena na olela atande na zabo zomona teke na olela vie si de na vandi bomona teke na olela vie donc wana za vie na biso donc ya za identité ba vie yo ba l'accès biso que non ba yambaki biso na motema ofungwa 10 ans na ye to lela ye to regretter to sala na ye donc to robosa na ka yiteko bana mai ka na makambo ebele viana laki soko za na ebo e omona kino mutu mususu tanga koti na télé azapi mutu mususu donc alaki pina papa responsable ba conseil na ye ndem te sala kino er mo poza la na lima star amona na pa pamba te artiste aza mutu moko te kino na ba public ozala zala kawana ko discuter ko sala boye aza mutu scantus place ali pina faut ba sentir ko za do ba directive pina pesa maka et puis prévaner er ngana yimikili Eria Egoya, abingisanga na mera ba petit oya pena vendre sa biso des conseils, toujours pena conseils avant de damer sali prière. Donc à considérer que pena petit na que nous a petit à parler aux artistes, c'était aux allés qui a parlé. Donc ça trop pour na biso. Merci beaucoup Sidonie. Tu côté vite en besoin, il fallait que tu bandaron et Laurent le bon tout à l'heure là. Bon, tu peux tenir bien sur rigueur parce que vous êtes leader d'opinion, vous êtes moto peut traverser la génération belé. Na ça même exercice na zagalo na la DSOB mais on linga plutôt ça la ngona yo net total à ma boto ba ta biso partout. Ce qui le beaucoup il y a un problème, la limité de couleur à l'aise. C'est-à-dire une partie il y a un beau cannabis au pays de l'eau, bande européen, le lopé, bazol là, bazapé, n'a pas problème au ngano to yebi yango. Si on adresser moi parole moko, il y a réconfort. Au bas mon ayo, au CPL ça, on a pas façon nous sommes, mais bah t'as le lot en direct et ça là bon quand même bien moralement.
En tout cas, pour nous, la chapeau ndenge Christelle Matondo Gomez a ebisaki biso na kati ya Canada. Fallait que nous to banana on ndenge lobaki mo une minute de silence banini mais nous voici to démarraki. Bandeko na biso ya Goma, Butembo, ba côté wana Katanga, ba faire tout ça na bino de cœur. Na félicité masa na biso moko utaki ko beta bale na kata ba moka wana. A BBC Cop na ya bali héritier Luvumbu nazo lancer pena appel mon na maïsou na zo appel namba na auto développer tous au ba contact vrai combattant yoana bana mai msuto mona ka ba koma okanela bandulise izaka na ndenga pese lengi combattant oza na souci mboka no fosala ba acte ndengwana oza na kata mboka ba paya oyo bangi te mais na souci ya makila na wezo ganga usali sa ndengwana et puis à risquer na bali avec tous les risques. En tout cas, Luvumbu, place oza, courage, toza simana yo. Donc, bande kuboye bake, kandungu lobi, ce que le boko ezoki nzoto mo kapasi, puis toza ba misapi, ba lisu, ba litoi, tozo lela na bino, to na bino de cœur. Ce que le rôle biso pe to lela kana ba masano to sala ga ba histoire moko pona ko lobaki no, abala tiweri. Donc, faut que cesse ba faire wana makila bato bozo tangisa. Eza bakila ba sosoto ya ba pigeonte. Bino bato bozolinga bato balelaka mpona bomengo moko boye ya bino te nzambe mutasala yango bokontinue kolia mais sor nango ekozala bokokufaka mpena na bato alatola okesala sumba musu boye weleboa ouais tokolaka bango ndenge nakasumbalesa mpena bodongo nayebisi yo ya ngumba mpena donki bokokufaka baliwa soni bato wana epuis katsoke wana kala mingi ta osala ne daicho katsoke wana o bato ba otindaka ya kumbriaka bakongolea ausala daichu kalamba itelesi ona bina tolobia ma petona pina ngako na ndanga kombona te donc petona la petino yuma di mbaka sa moko boye ebo filete to c'est quand même amtolo besoin vraiment sérieux, c'est-à-dire net aux aboyés au moment où vous êtes au vandi boyé il y a plein de bandes de romso so bazo qui m'a ban incertitude moko ya salanate. Papa na mama palanga na place bavanda ga yebanité donc voir même talaka ba bébé ya ba 1 mois 2 mois ba osala ba faire via auto sala mona ntsuka écoutez on est indarate avançons Sida Bilele so otali rétroviseur oza moto wuti musika traverser la génération de Nalobi. Toujours comme on a dit sur tu comment comprendre les gens bien cette émission. Mais autant à travers le rétroviseur nayo, tu te dis quoi? Autant à travers le rétroviseur, c'est quoi ton plus grand regret? Au regret na biso ya grave ezali po ba considérer rapena biso te quoi. On a tout ça la ba boulot mo makasi mais bato bazo niyango, bazo bafo yango, bazo boa kango na ba poubelle, ba reconnaître be forte au salati. On a ba massa musu bango mo ba osale forte comme binemi na bango. Oh non bah nazo ebisao surtout bana mai mso ebele ya koto na compte loko te kaka muteme baby alinga koma ka adversaire no po musala ya avancer te volé nini kaka bon et na compte loko te aya laksaka nini bango kutu bato ya loko te o bentel ba leki bino or ki biso to bundi poto koma na ba niveau to komi to telemi pena na ba mai ya miso ya biso moko marque pena ya bougie. Mais ba congolais musuna kwemo ba lelo litutu pour na mahambo izanga tina zwaka meshane mo bona mutu mo bo a rassembler ba tutu donc ba boulezo kene na ono selimbambe de melo on a bien le bango je l'ai dit tantôt mais na obandela on peut so lelo avant kangela mutu kanda pose-toi une seule question na vie ya mutu wana impact nos années voilà. On s'est posé la question, on ça la perte, ça kanda. Au vani binabu, aussi si kanda non a stock. Il s'appelle un film horrible. Affaire au goût de Joma Tamasiki na Facharamabe, ba Simon Bildi, ba Vita Kalouch, ba Esther Rodriguez. Ba Facharamabe au sentir pena que notre ligne a boule meya, ba foro tout bino bo sala depuis bo beta ba makolo, po boya ba boulot, ba repando, ba nin, le lobo komia me bato ba oyina bino pourquoi. Webi que série moko boy ba combattre ba telemena ba boya ba théâtre lik. Ce total pena to biboy cause nango ya lakini yo mega expliquer nga yo a moi tout le roi est-ce que yo mona poto ya kala biso ba bledar to yi
na bapasi na biso babulo tosala kuna ya balikembe mosusu mpe jando banda ntongo osali minanki otelesi odire pando ya compte mpe eloko te nta sere moko babengi yo kana marke kaka no encourage yo yo ekomi guerre encouragement boti guerre nayebi si bariske nini oyo ekutani nango le monde kaka na aborde ka na sens oyo bariske nini oyo ekutani nango ya makambo ba genre oyo yana bato mosusu amonaka London City na télé parce que jour akutani na boye mona mutabi nga manifester émotion na ye mosusu ko manifester émotion na ye même si en couple peut-être déranger pe couple na ye est-ce que so kutana pe na makambo na bon live c'est bon faut la véridique ba blog on a trop to kutana on terme support like moi sage mais zo ba problème so mona kana ndenge ya ndenge ya speaker ka ndenge to memelaka ba faire na yo obimi victime oyo obotulaka bato banzele na bango or ko yebi ko to rien pour msu bosolola ko bwaka ki ka bien oti discussion na parler parce que ba blog on a to comment ozoma ba disposition na ngoto yeba ndenge otambola et puis soko zo solola na mutulu ko yeba pina vie na ye donc heureusement ba cadeau du ciel bazoya ba olinga ba encadrement na ba faire a profiter na pesa mama Chantal Mogao ba grand salam na Allemagne. Donc voilà, ba sabuta mfumu atuna kinga mwana maila die so be ba maso to utina bango loin ya likemba o baza créer le biso musu balara doki. Bangunde ba yibi ba source ba faire ba pesa valeur na ba masa na mama. Bana mai muso ayebi na ete. Na musika ka ko koma adversaire na ekaka po UR muso lobaki logo moko boye po éduquer mukili. Toucher a commission un problème. Donc musala na biso pena surtout na communauté na biso ils en a valeur te. Na compte ya barankine moko boye pas la peine. Bon, si tu commences to sololi to benga ne to dans la total la balle to benga var. Na benga var hein. Marlon Thomas, si tu es d'accord avec moi. Total on a ba trésor ndombasi. Na bengi var, allons-y. Oh, nani décolanga José Dino. Yango en tout cas wana azali ami collègue moto na nzambe orchestre moko na staff musique na kati ya bango tobosani te Alibaba yinde azalaki fondateur donc na sepeli miki wana za master ami ntango tozoyemba ya sotia deuxième voix ya se ya Kester national léger ya Redi Amis so tofandi disco na kati ya orchestre en tout cas voilà master na ngai Zamba pambula okende liboso nayebi ko Ulanda biso be côté tozala musala kitoko Ike ya uma oemela nzambe wana Ike moto na nzambe Ike baali asepeli plaisir à trop abina Ulanda ba côté au kati za côté bonzambe wa na braza côté bonzambe mena ka da muta nzambe ngala ka croyante bino bo biteke no nga musulman depuis tabeti biso solo ya Alibaba wana to alaki to ko betela ba ona musique ya mukili to ko betela ba ona musique ya mukili na barumbu mutuna nga pena donc na ko boma bango mabe na danse ngana ki makasi na danse mena chant mutaba libanda toko yemba la biso vrai na kere mais so tsenga voka na biso libanda nzila eloko simba te na sala ndulete Ike na lelewa be mutuna ngaye aya poto kala moto na nzambe moto na nzambe Ike mona mai pena ba barumbu to beta na bango ngana lingaka ndule fort mais ndule nde sepela na ngata mukete na sala tu na bima na ndule nga makasi na ndule na dance na yebiso soki boyemba na bino soki dance bandi botikela ngai na osala effort na récupérer ba koto ya chana esimba ite loketulumba na yebiso deux fois te na leli Ike bozwe wa te moto na nzambe to na yebi azaka na Allemagne si mikolo aza koto afongola pe cellule na ye koto na bonde liga ebele na sepeli trop komona na sepeli afa Ike na profiter na pesa Nancy Sunda na Allemagne kota ba 20 gabe to kodi donc na sepeli afa mutu na ngapena ndeni webi kino to coopéra te yanki ndaka bongo ni va yango na na leli mabesa na zongi pena na barumbu commune akini donc zongi na moment wana na ba réalité na ba difficulté ouais pena donc makambi azo beta ya likemba niveau moko to zo ba kutu te ozambata vrai wa donc awa pena donc oyo ka pena sérieux soko sachez na ona tongo defa o mudungu nde mudungu po kende repando
Ebisio. Azongisio. Tika to lata soki monani ya. Tika to beta. Ça me fait énormément plaisir. Hein. London City, quand même, les lopés n'a pas génération billet payé après Bino. Sans pour autant tenir compte de parcours Bino beaucoup de temps. C'est le lopé comme une jeune musoso. Aïe malamoro. Surtout ça coopérer ya. Na mona mayo na la dio mona to uti rep boto sali idéologie. Weekend yo ya njili to tambola pa ba masa msuna présenter que mona maya yaki azozanga la radio. To sala osko quartier mobimba. Bokongola. Nazo biso tozo kongola. Toza ana bana mai bele bana mikile so batali ba omol. Tozo okende la bango peno mwana tongo. Prêtre. Mona moya yaki fazonga melara do kezati. Donc beta matolo ya lara do mais on a tout seul en quartier mo mais bon se retrouver na sorbe mo eloko vie. Financement bien. Na ebisio bo se retrouver. To uti loin papa. Donc tika soki mona maya zo uta bakina azoya asakana avanda tolia banzele o ba oyokela biso lukunia bo tala bo tshela biso na se to kembi na vie. Bobo ma to abato soki to dekona to salaki mabe to aka batu bana mayo bakana rabiso boyina rabiso on dirait c'est profond. Nous sommes relobezate, toute vérité n'est pas bonne à dire. Tous sont ngana ndenga soma lobin. To uti loin papa. Bana mayo msoba zungengelelo apakoli poudre na ya koti esimbi. Petit momi moko a repêché pe à Carlos banini mais to uti loin. Esprit a bien. To retourne ba love là ba webisa yo. Biso to saliga ngengere msuna bakini wana ngengeka ya kombo ba ojali lo ba obelelo mais rolam kana tongo pe miami hein. Non le cas. Elo wa odamizati uta mbata bien pe ok on repesati. Bon c'est tout ça que ndako zo loka mutu ba ebisa que 2 jours ok tournage 2 jours on est raté simbite fobo kende sous lobby. Mbato on a 2 jours ekoki ba pesa que délai pour là peine à parler te que là la côté moko bo pour 2 jours le kilo kende sous rep ou vandi na parler aux okinga la soka ibo tiki consigne azati bongo sala gero kantsaki mutango akenda nzoka zaki na kwe yeyo bakangi changa plana ngai ko bondela ya ndengo wana bon ça beta pas vie après na moni place wana on dirait zelo mo bo on dirait de jour makasi ngana yambaki pe moko pe ya ba ene ya musala o vesi ya tout na tunaki par rapport ya ba jeune génération to comme na lelo pe wana ba vena ba mo boki na ba comme na niveau boki na ba maladie na niveau terre est-ce que bino beaucoup tana pe na mrambo te moni seri na biso moi ba conflit amike mike pezala ki melaki ndenge za lelo te o ya lelo pina c'est bien quoi motema mabe ko libo te do ba ko ba artiste te ba to ba eko ba infiltrer ba like na ba makam na bango o ba zaki na ngona ba na vie réelle na bango ba eka ko diembela na boulot na biso ko ba komi ko bimisa ngoboye ba artiste te ba ebo mela biso boulot so moni mutasala ba faire wana ba ya wenge ba fana ba to boulot ote donc ngaire mo nazo fana makambo ezo leka o viva la zaol ba bina souten croc ya osangana te na biso donc jeu de larmes aussi donc nazo sepela na ngote makambo ezo leka ba petite sœur na ba petit frère de gauche à droite ba o tyrannie bo na compte nini bo wela nini makambo ba ko bongisa te kende ko to loin na mona ko to nani mabidi ko to na moni jeune moko baloba ki Congo abiki yekutu ba kende ba bokele temba so bana na se petro wa na e kende musika na fere bena te non na soko fere ngana salaki mubengai parlementaire na petrus a parlementaire no yalaki na soko fere mais si katenda bienvenue bienvenue kamba on a boulé ne comment il venait ni se petro la banga imabe biso petro bulaki bongo mais asoka ni se Pedro Sumbaro et su kasumale za mobulu na ebiso kivini mais au sala monzi monka mais il est na même ordre d'idée wana il s'ali ba tendance elo non permettre ngana citer ba combo tout le monde ben jour côté na niveau ya comédie lelo o bino boko trabanda ko nyonso parce que bino bozala pena bona laisser passer aux ala pasteur aux ala imam aux ala soldat aux ala croyant aux ala athée comédie kotaka partout c'est-à-dire bon on a laissé beaucoup de partout na bato ba melaka ji ya pamba na bato melaka bokilo beaucoup de partout mais le soir to comme mona bino bato bon on a laissé passer wana ba ko finga na ça tire à gauche à droite côté bato à Bellevue côté bato ya sila ils ça la pena qui to teza ko honorer art dramatique te bino ce en tant que ancien bozo gérant ngene gérant wana pena mo zone on est à moi zone moi turbulence ba ba ser na biso
baba ser na biso me bango de ona peka mto bakosala kino bafere esila ndenge toza biso de awa soki masa moko na nsima no alobelelaka yo agafelenga yo tiki seke yo ozosepela yo ozokoencourage bafere wana esala idem na nga mais soki biso de toza contre bafere wana okogangelaka moto na nayoka su te oyo moto odirige ye ndenge makambo wana ezocontinue bango baa na intere moko na nsima bafere wana po bazolingaki ezala bongo po bango badondwaka mais yosala kitoko te baeffort oyo bavie ebale batutuna bavie na biso tu basalaka na ezokenda mai ya cause ya bango to bacomprendre keno bamikolo mosusu mpe baoyimayima na nkombo na bango donc esala kitoko te mwana oyo balakisa mosapi bino boyebi suite donc basala effort basisa guerre wana surtout eloko pene ezobangisanga tro nazomona keno nkombo ya mare ekota na kati mare oyo ayaki kosala pene asauve bapetit bamata avion asilisa bango mwa complexe mais baotanga nkomboni na divagation na ndenge moko boye mare monga mona omona mais wana mosa mokonzi ti mare wana na pouvoir ta malgré so ndeni mais aza na mwa akosala mpe stratégie ti mais bapeti o ndeni bakotie na potopoto facilement mais nga na olinga na comprendre mais ezokoma bongo ndeni yo pesanga na bule ekoma bongo ndeni te on dirait génération moko ya sorcellerie eza makasi trop de sorciers mais obena baleki niveau qui sorcellerie eza sous marque eza bato mosusu London bato mosusu place akola na quartier na bomona azaka ne bango okendaki magie rouge aza ne tshor soki badelivre ete naki mokolo akomi propre bobosani kazaka tshor do maire wana mpena ndenge aza na bazobanga na bango titre nete oye mpo bandi kosololaki boye ezosanga kaka batanga bakombo moko boye il faut barespecte bato bamama wana mpena surtout na ndenge aki bomama bolongoli batitre bana droit koya kolobaka bamama kaka boye te ovandi na kiti moko banotanga kombo ya maire moko boye oyo apesi bino bavaleur baniveau alongoli bino basoni toyebi moto akoka aza te na mokili moto akozala na erreur akobunga mais fo mwa bareconnaissance ezala maximum ya respect bamare wana baa bagrand prêtre mare na ndenge aosakana te tokana basere mosuka nde toyaki na kina kotindeloka mwa sampayo mais fo mona ndenge ofukamela ye surtout omona ba $10 na pasi sere moko ya bakoto atindeli 100 bongo mare wana mpena dongo atangi bino 1 2 3 basuka bafin de l'année ngombringo kokodioko ekoti mpena mafuta kizola ekota kolelaki shinga bodamsone na bapeti bakota suka mpe amati bino mpe po Dubai na balix mais faut te respecter sans compter au kauka nayebi yo mo enveloppe ya kaki makasa wana ya jona tetracycline na gaita kakuji na katimini non bana mai wana fo mitu esala ubie nga na soki nayaki na fo na mare na website bayokana bazongisa bayibu asala bango oui asala yango nazoyebisa yo acreye ka mwa idéologie ya bayibu asala yango na 2-3 petits comme ça peut ça leçon na ba massa mosusu politesse débordé eleki niveau na ndenga bien alingi bango tro ba ser na biso ba petit na biso batika makambo wana koswana pe baozwa na bango eloko te maoni makama internet okoya nango lelo tie makelele bato bakomi so 2 3 4 jours après leki rankine wana oyo ofingaki ndeko na yo elongo na 2 3 jours te bo bando seka pe mais makontima batika bloko na ya kitoko te biso toyeba mikili na rankine te est-ce que mona maya azozwa bavisa na rankine afingaki ambassadeur nini basala bulo na bango nde mute kopesa bango damage kopesa bango mpifo bulo na ye nde mute kosalaki no bato barespecte mafinga te biso tokobana kofinga banda lelo ti mokili kosuka towana makambo ya kofinga ebele mosu na bafinga ngo te ofinga mpo wani mpo si okomprenaki no te nzambe mpe alingi boye te immeuble moko te telema mpo bafingaki moto bapeti bacomprendre surtout na oyebi butu ya moto ya génération na biso tobanda na ye me na comprendre te jampi nayebaka te si na solola na ye ayoka mpe bon naocomprendre te nayeba te makambo mosusu mpe tokoloba bango na tele te makeno bango baadanse azoya koloba ni ye moko kuti so ndeni mosusu totraitango mpe kaka na kuru dimba nyonso eza ya koloba boye te baa basere na biso tokoya mpe koakize bango awa te comprendre le linge sale kota suki ezala ndeni c'est lave en famille voilà baswani kaka
lelo soko moko na bango atie zolo likolo mosusu ya olela akangama na pale te kino tofinganaki na kokende te tomonaki yango betaka kongo ye bato banda otraite moyibi boye na boye depuis akufi bato ebeli bakomolela mawatere toolela vie toza na ye toolela na ye peut-être programme yango soki se ebimi moi déjà yango depuis via saïda 50 balles mpe se ebimaki te koti vie mara ya koti na kati donc makambo yango compliqué mais 50 balles bango kosala mpe bamakambo akundi normalement ni ezozanga susu nayebi te organisation yango ekende te wana babio ministre ka fo akota so bafere wana ezalaki vie moto apesaki ekoki te balobi 50 alaki na compte ya vie ministre fe so abimisa susu mpona te mpe bacondoléance na famille wenge na père de pe moko na bango Willy Star Willy Chinyama Willy Star kaka moko oyo bayaki na Blaise Bula Willy Star akufaki samedi na ntongo Willy Star mpena oyo moto ya Blaise Bula Willy Star na solo na Willy Star je crois quelques jours on a solo Willy Star wa Bogar wana alova na Belgique ye wana Willy Star azonga de France akomane na France bo oya Bogar wana ye wana abengi ngai na joma to pefona le kana émission na makambo aloba abité Star pe on a parlé na yo na début ala pile peut-être oui avena sumuku ya papa chéri après aya poto na Blaise Bula si il m'a appelé abinga fona le kana émission na makambo aloba to seki na biso pe atindeli nga pe numéro ya Ciel non ya Ciel faut bosso na ya Ciel to soli pe na ya Ciel après singa non na bukana ki mais na chepla 13 serait biki fona ya pe na makambo bela olo samedi na la mukaboye adieu c'est que ba rakini mso ba to ba ki na ngo awa nde oloba ki ça sert à quoi la vie ne tient qu'à un fil dans notre préparer une émission non il est tout na yambaye on aime so mukoni zomona bafera baboye bato mitu ezosala ata baye kofinga ona tele so kanise babiloko aboye tala bogos lokola Willy Star aleki ngano na bote oyebi te Willy Star mais aza te lelo tobeta masolo na lepase parce que lobi ozaturanga na yo lesoni bato baozona bafera boye yo ozoya olave yo kofinga ka moto wedo ntango ofinga moto obaki no yo oza danse oleki ye mais lobi oza te nzambe arécupéré ame après devant nzambe siko bandi koexplike nio moninga nayaki grand mofingi na sevie kotsanga paradis mpo nafingaki bato babule tozonga nsima vraiment donc ça fait mal ndeka tolobaka inalilai wa inalilai rajoun bamusulman balobaka bachrétien balobaka touta mabele tozonga mabele nzambe atia kaka mabele ezala douce mpo na ye donc bacondoléance na famille na ye vraiment bacondoléance na famille profite mpe napesa bacondoléance na famille ya papa ya mwana ser na biso fifi misiolo otako perdre papa ya mwana ye donc toza na ye ensemble petite sœur nanga mpe ya mouvement grâce nzimba otako perdre mama na ye na kini bapeti tout bapeti ya lisboy bapeti ya standard yo bibolaka bato moko donc toza na bino ensemble nga mpe na profite na adresse message na toute ma famille nde tosola boje mpe ya na ngai ya liboso akufaki dimanche donc nazela programme esalama c'est-à-dire ma soeur aînée ya na ngai ya liboso akufaki dimanche atikaki biso c'est-à-dire baneveu baniese merci beaucoup baneveu baniese toute la famille na kini et puis nga awa famille eza na Belgique awa te awa nazaka na foyer foyer kaka ngai madame na mais libota sikoyo tokende Belgique par rapport à toute la famille donc on a vu que le programme est bien incessamment on a communiqué puis là-bas oya biso donc beaucoup de courage à toute ma famille mais sida toujours avancer na biso lentement mais sûrement mais du monde il y a art dramatique na monde il y en aura pas moko surtout yo déjà musicien déjà yo dans la fièvre ba arena ouais karaté avant tout ya na arena ya mboka na kuna na Suisse kota ba Christelle Boanga je te salue petite sœur Boanga la kanga to kuta na fête ya kuma papa Kimi teni on a beta ikuna yimo abi non 622 petite Kimi apaka na bi wapi yo ya omona makamba je te salue Christelle Boanga avant tout ya kuna na mboka na yo awa dia na juillet awa déjà pesi monya wa botoli ouais c'est-à-dire double Adidas Arena na botoli akitika mpana nyawa mokimi 622 Egir neto solanga no boy Ferregola na sima na biso azo visiter déjà Adidas Arena lelo kande to solanga no fali pe na été awa aux Lyon on sala pe na Bordeaux et rota ko monde musical ningezo ki en tant que Ndulman pe ozo juge ngo ningene ti naza fier na bango naza fina fier na bango ba bato a soutenir bato kutu balongola na bango ba rankine monde ba congolais faut ba sosola ba comprendre que bende les okende na mabuko ba tonton wana
na minute oyo ki fanatisme ezala te soki moninga atie date na ye bake batie poids mpo bato ya libanda bacomprendre keno bato wana nde moto baleki biso bapuissant batika babiloko wana oyo intel boye oyo nini boye oyo biso tokopéraka na bango comprendre tokopéraka na bango na ndenge mosusu toaka bafane na bango te toa famille comprendre malgré moto na moto akozala na particulier na ye na moto moko boye mo avantage ya makambo so yali na masolo mais toza famille à part kozala famille toa d'abord bacongolais surtout ni biso toa baartiste faut tolobela bango tosala publicité na bango toyebisa bato bazala wana balave bakende oyoka babonne musique na ndenge propre bato apoto bazangaki musique wana mwa temps molai lokola ye bakende kosavura ngo na ndenge propre mais pe ecréer badésordre na bapale te po bango baakizaka biso ndule soki ezongi kimuyibi ezongi na poto bamama bakomi koboma mabala na bapapa bakomi kotika soulard te baswani yango siko papa zwa mama bokende bo arranger na palais yaya ya mokolo kengela baleki papa zwa mama bodie ndule epi bozongi era bien eleki kitoko encore ça sous système ya 5 heures te yomika 2 heures du temps 23 heures ici kitoko kuto baswani yango pepele babongisi tokotala siko bakombata soki bazwa raison na nini 2 heures du temps kaka evide makambo ezongi nango dongi kitoko tsura mboma tosololaki nalo bakiyemoko turo ya komeka koagrese baartiste bazwa problème na ye petit na nga mpe oyo aboxer nani Yuri Kalenga abi vie na tiki bafere wana na kofinga su te mana abi fo leka oyo yana na swisi na sambelelo mpo yo namona aniti molimo oyo euta na kingasani wawa nayebisa abi no vie na yoki na kofinga su te banini na bomi abi fo yana parler na prier leo maître et puis na opesa force na maître CD médaille maître CD place azali ensemble maître CD le médaillé vraiment donc tosololaki na masano aza kuna muta makasi ya Genève na bosani megoyaka akombo ayebi tosololaki na video donc makambo ka tosolo yango ba mère balinko nyonga biso bana punition musu ba osala biso te likamuke kaka bokonganda likamuke kaka konganda abenge mbila après bozwa nini wa osala fo habitude boyeko yekola na mikolo etali bino te biloka bato mindele bokopier après bana ba komelo charge comme lela wa kipaka bana te bona boye yo nyoko li papa olobine makambo bebe bisi tete nganzi wane govanda comme susu ko condamner ba ça fo ba mero love yo saka ndingo na tata ata Jean Flix ça sali tout kanisa kingasani ba mère pe bana bakanda kanisa njili kanisa antenne a London ba mère pe bana bakanda babi l'état français to l'état belge to l'état suisse abotana mama morote babotaka na bapapa c'est-à-dire ata mbongo mwana ebimi mbongo wana ekosouvenir babesoin bana te c'est-à-dire bapapa bazwaka mokumba na bango te mais bapapa responsable baboyaka ngo te bazwaka mikumba na bango bango nde lokoso ezoleka bango tro baolinga basangisa balare na bango makelemba ezokoka te nde ekomi na bakanda ndenge wana na kini togalera kuna mona pena mere mo abokoli biso na bapa oui malgré bango nyonso tout mais tozolobela ba o basalaka ngo sur 100% bakozana bango ka 30% ba caractère mabe mais 70% ba mère pena bomona pena kino ba mère pena bavandisa makambo na kini ba mère na so bakolisi biso na bamonga makala bamonga mapa bambonga malewa bamama na so batangisi biso bongo makamba o l'état futaka bana ezala te yo mona ba trouble ezala na Congo tellement là les diable basalaka ngo na ndenge milimo mabe ndezo ko envoûter ba foyer heureusement bana nunzao ba timbela bana olingé ba faire wana ekota bango te mais ça là peut bien parce que ngana olinga plus rapidement une dernière question avant to kabona biso on ne fait pas quand ça brûle chez le voisin. C'est-à-dire il y a un dossier très sensible lelo ba rebelle ba komelinga ba benga mais pourquoi tu ne te prononces pas dans un habitude benga ngo défaut tonine c'est-à-dire par rapport à mes principes à moi si on a yoki sur des cloches moko c'est difficile pour nous tirer jugement les dossiers ba benga ngo le fameux dossier mon en tout cas c'est-à-dire jusque là tout ça on a son des cloches moko autoyo kaka son des cloches moko notre yoki deuxième son des cloches c'est difficile pour nous tout ça peut tribunal té tout ça peut on a ba juge té tout peut magistrat té tout ça ba simple congolais automoni ba benga la droit à clameur public et bimi sur la place publique moto na moto azo pe sa opinion denga lingi mais est-ce que le mot ils ont dérangé dans ça c'est-à-dire quoi ils en a ben développé belé oyo na ba réseaux sociaux ba na ba problème sérieux alors mais on irait bazo bossa na moi oya bango parce que ba moni problème sous ce bimi ba lingi ba s'accaparer ba ba donneur de leçons bongi sana no oya yo moko
mosantu azate ya teke likambo oyo ekoleli ndeko mosusu yo bosani nano oyo yo eza na mobesu olingo lata oyo ebimi ya sika c'est-à-dire obandovela yango bato oyo donneur to donneuse de leçons ezaka conseil gratuit si on a eu monengo okena ngo ndenge bon papa chéri aza d'abord vena biso nga na conseil ya opesa na télé te po ayebi trop ndenge otoro ba mosantu aza te acte eza consommé mais na okendo condamné mingi nde petite sœur na biso mwana nsuka il fallait pas ya na makambo na media po eza makambo ya foyer bana mwana kati ye alingaki azwa justice ye moko falaki amema ona famille na ye ke okuta na famille ya papa chéri soki azalaki na temps ya kokutana na ye te bazwa solution makambo mwana olinga te soki ye bazalaki koboya aya kokota azwa solution balinga babengana bapara na ye te quand même po makambo oyo bato bakoya balobi lelo après lobi sikoyo ntango yo ozo koagresse to olinga obebisa moral ya papa mwana après lobi sikoyo boule no ezani donc asali justice ya bien te mpona nga falaki pa ya nango na média falaki asalaka effort lokwa apatientaki déjà pendant soki 7 ans soki 9 ans oloba akokaki te lokwa amonaki no ye osimba te bazokende kobeta ye ake nango mpa mama tala citation na nango pendant boye esimbaka te bona boye bokende bosolana entre bino mikolo nde linga oleka bien eza makambo ya famille après siko bato boye nango na média solution ni baozela bino moto na moto akomoya koloba selon ye solution mpe omonana te alors donc basololaka na famille bazongaka mpena na libota et puis voilà eza makambo ya bato te quoi voilà mais courage kaka na papa chéri tête haute si amesana na bafere oyo bakoloba na bango banguna bafiti na ye bakoprofite na se bazongisa bakee nango me ayebi eoleka nango me eumela pe te pa meme momona yolaa nango tele bandeko balinga sa récupération bana eloko on dirait linga sa récupération bana eloko ya récupérer te barécupérer nano baoya bango baya koyebisa bango vi na bango etambolaka ndenge bango to baoya koloba avant bana koloba baye batangeli biso vi na bango talanga na banda boye lelo nakomi ya mosusu mpo vi na bango mpe toyebi toomona mpe ndenge ezokende na bascandale nango mawa trop donc pas la peine ya makambo olanda te yaki ndoki kaka sorcellerie kaka nayebi si yo London City ngana peso to comme comment vers la fin et bandeko batali biso de partout lelo ba retenir nini na passage na yo et puis na séjour na yo awa na espace na biso Schengen yelo kwa retenir ba yeba ke no compter à 0 José de Londres bandeli tout à 0 to yi kuna osalela bango eloko ba yebela biso à part boulot to anelo musutena o tout leki babusa na to bandi awa Francimi ya temo uti Canada juste pour toi osala ba boulot donc to ana ba gag to osala obomona ba phénomène na kati ba anseluzolo ba amisi to ana fifi na ba ndeko mususu oboyebeli bango na musala ba meta ba tutu bazalaka awa do yango mone na kati si awa okuna presque na zanga moko mona ba ser na so ba love ba meta pinga ba tutu donc tozongisi makambu et puis ba s'abonner na de Londres TV place ba faire banda oleka na TikTok José de Londres officiel soki buzawana mon équipe on a tangeli bino moko mibale misatu to banda ozalana et puis to solana ba on a ba TikTok pour ba pesa biso mo ba boule ni simbi te donc voilà biti ya déplacement na nga yango na tambola gite po na gauche droite ou elengi puis na opesa fleur na vient biso atika biso na zwa ki tenter et puis na ebisa bana Orléans samedi na ozalana pour na otika toujours déposer fleur na ngana tombe ya ser na so mishumu kuna o atika biso batutu ba yeba ke bande ko soutenir so na 0 na profiter na pesa ser na biso Elvira Mbala moi ça vient na so Chachumbala inde grande ser na bango biso ba ser na so na namukuna jeli mukuna donc bango tout ba rassembler bana Orléans na ozala ona pona tika fleur to ozala ona accompagner na la di sube po ana yo ibika lokolo loboko donc na pesi mbote na bakanto bango tout ndenge ba soutenir kinga hier Joma Tamasikini Vita Kaluji Simon Mbidi Esther Rodriguez na bafana 100%. Melina Swamba na Nunzao de tous les temps tozana yo Chuchuna Luyingi na Ven donc Francimi Atemo tozana o Christelle Matondo Gomez Bosco Bandeke Vilain Pambani Gérard Basilwa Yves Pambani Clément Kadogo CMB toujours Mutunabiso donc bat basé belé Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo il a dit il a fait
Jean-Claude Mabanzo, merci na Tony Kisema, HBM, Elena Manzila, Véro Bouéboué, moi so azanga Lisumu, moi sa kota ba épice, bon ceux qui to ici, Orneli, Mogao Skin, Mogao Love, Cadeau du ciel, mon ayabatu ya maman Chantal Mogao. Donc trois olobayate na pesi bino tout bambote, oyo bazangi mbalasima, to benga na pona pour soutenir le mouvement. Donc venez en PDG Dox diye kana kata bakini, to uta na olwa, to robosa na rayote. PDG et Dox. Théo Zambrota. Zambroto. Aller à dollar et là la Théo Zambrota. Aller à dollar et là la té. Ce qui dollar ne l'a comme fouti, comme diata. Donc pas nae Théo Zambrota des fois té donc na éviter son azangi sinani presque battu. C'est bien petit non peut Charlie Sabaot ça zole la mabia. Charlie Sabaot baba to kate kovo so mobulu leki. Donc toza na elongo et puis petit na 2 minutes Igor na kogogola yo so to kutani mais vina wa chili on a se bato bazolinga ba profiter au petit na sala ki boazong se ki boye ya yanda e bageloko asala na leki. Donc pire petit a indusa Président Mimi Béton donc petit na biso petit a sentir donc aza toza na ye fiston tremblement donc place toza tozali Kader photo bongisa le linge sale c'est lave en famille bozalaki likolo ponga na linga kota ba faire te tozali awa bobomana mutu te eloko mabele kate tokovanda mesa moko to luka to ebanina osala donc to uti libanda loin to komi ate to ya okabwana makambo ezanga tina demona linga olonga binonga musi na ye ba faire on est au vide enta makambo to tikitsa Tcha. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Tout est bien qui finit bien. On est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. On a dédié l'émission à Mastananga Junior Ndongala 001. La police a onatra Junior Ndongala 001. Félicitations, mon cher ami. Na fonction na Yasika. Et puis plein succès dans Maramuto Kosala. Comme merci na Bino, le numéro qui est affiché, c'est le nôtre. Pour l'embaté, comme c'est la biso, ma suggestion, ainsi que la remarque Nabino. On a besoin pour faire avancer ce travail. Je suis pratiquement arrivé à la fin. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Yeah.